Voilà. Ngai muyomba, ngai manseba, ngai ngwashi, ngai noko Clovis, na pesi ba Congolais mbote partout bozwami. Mingi mingi ba Congolais ya Sonabata, kuna na Congo Central. Na édition oya lelo, tozali kokende kolobela dossier oyo etali FCC cash entre parenthèses mais soki totali pena na mozindo ezali FCC UDPS. Alors voilà, c'est parti. Boum boum. Kolala kolamuka Augustin Kabuya abimina etando ike. A lobby, a sali déclaration lobby. Bande konabiso ya FCC baza sincérité. Oh. Oh ba anglais bazobaka. Really? Wow. Augustin Kabuya bandeko azali secrétaire général ya UDPS. Azo reproché nini na FCC. That is the question. Alobi ke soki FCC bazalaki sincère. Mbele balongolaki Jean-Marc Akabound na poste ya premier vice-président ya Assemblée nationale na modèle Wanati. C'est vrai. Ok. Bandeko. Ata binomoko. Soki vraiment coalition FCC cash. Nenge lobamaka FCC cash. Mais en réalité, ba dispute ezalaka FCC IDPS. Bon, FCC cash. Mais entre parenthèses, FCC IDPS. Or, toloba siko toloba onka na ndenga pete FCC cash bar FCC IDPS. Ok. Et ce qui est coalition na bango ezaki kotambola malamu. Est-ce que bakoki kolongola moninga Jean-Marc Abound na poste ya premier vice-président ya Assemblée nationale? That is the question. Tozwa proposition de loi mina kusakata. Bandeko. Bino moko boza, bino boza na coalition. Boni obe mina kusakata. Baye na proposition de loi. IDPS apesi bango, apesi minaku ultimatum, minaku sakata, ultimatum a retiré ma proposition de loi na bango wana. Premier point. Lisusu Fachi anomaki Baba Kiungu wa Kumwanza. Bien que bandeko bisonyo sotoyebi a Baba Kiungu asi a banda musala. Mais FCC a blokaka exécution ya ordonnance, bien que ordonnance est un domaine ya no na biso fachi. FCC a bloqué ordonnance pendant une année. Et pourtant, pas en coalition. Deuxième point. Bandeko, au lieu lamuka nde abimaka na balabala pona kosenga retrait ya ba proposition de loi mina kusakata. Tomonaki nini? Tomonaki nde IDPS yango bandeko nazoloba nini dossier o ezali FCC IDPS. Tomonaki IDPS nde babimaki na balabala et pourtant azana coalition. IDPS abimaki na balabala azo réclamer que projet plutôt proposition de loi mina kusakata
et ba retirer on a lombango. Troisième point. Soki FCC cash izalaki kotambola malamu ndenge nazoloba FCC cash bar FCC IDPS soki bazalaki kotambola malamu balingaki bakutana babongisa pe bayokana pona proposition de loi wana eleka. Quatrième point. Touti komona lisusu FCC bandeko. FCC basalaki nini? Basali marche le 23 juillet. Ouais, le 23 juillet. Motif ya marche bandeko. Marche wana bandeko FCC bazo nini bazo réclamer bazo lutter plutôt bazo lutter contre dictature. FCC bao lutter contre dictature. Et lisusu but ya marche na bangwana bazo soutenir ba institution. Andeko place wana penza na lingi na ebite to seka to silika to zoyango au sérieux to pe to appliquer article 5 litier lilie bandeko ba congolais place wana na tikeli bino bo pesa ngai pe makanisi na bino na ba commentaire et au sala bien kasi tolobi boy. FCC azo marché contre dictature, n'est-ce pas? Ok. FCC a lobby lisusu pona ko soutenir ba institution. Bolim si bandeko. Parce que nazo comprendre ti. Nazo comprendre et le roté. FCC azo soutenir, azo sala marche, azo soutenir ba institution. Bon, na monite place nini oyoyo, institution eza menacée. Parce que opposition, eza nango intact, eza etouché nini, etouché nango pouvoir te, et déranger pouvoir te na terme que pouvoir à la secouer, pouvoir à la négociation rapide, tout le monde est le mon père à bonté. Mais entre deux partis au pouvoir, Otobeni FCC cash, mais en réalité FCC IDPS. Nde baza kolukana na ba modèle ya ndenge na ndenge. Bandeko, baka ezali ebele. Maimatali kokoso entre FCC cash, ndenge lobamaka, mais en réalité FCC IDPS. Soki tolobi to banda kokundola nyonso ti to komati jeudi. Kasi ndenge baoyo kanate bandeko. Ndenge FCC IDPS topé FCC cash bayo kanarate nde basa toujours ba mbutu. Pasi wana eza pa nane. Ekita eza pa na FCC cash wana te. Pasi wana nde ekitaka epa ya biso petit peuple. Bandeko ba congolais de partout, je pense que Burundi melangai. Soki banzoko mibale bazo bunda na kati ya zamba nini elekanaka matiti nde mutenyo enyo komaka matiti nde emona pasi. Alors FCC cash lokola bango bazako bunda nyonso, donc peuple nde mutu azoko continuer ko souffrir parce que ba retomber a ko bunda na bango et okita na onka na peuple.
Et que ne place mosusu te. Place mosusu ezali te ekokita kaka na peuple. Olie mboka epense na ba grand masolo neti système ya éducation, santé, COVID-19, bandeko, agriculture, olie to penser nango, industrie, social ya peuple, transport, route, création d'emploi, totangiso nini, défense, yamboka, armée, te, coalition pour le pouvoir, bazo penser na ngote, et puis biso pe peuple, tozo penser na bawana te, biso na Congo, tozo penser na ba nomination, juge ba boyi ko prêter ba serment, ba contre-saint. Alors bandeko na minute onde tozo loba na bino boye, Union européenne atie likolo ya mesa 750 milliards de dollars américains. Azo luka ba pays ba mema ba projet po bazwa au même projet ba katelion parti na yo ok ko réaliser ba projet na yo. Biso na RDC tozo penser na nini? Biso toza na biso kana ba débat ya ba remise et reprise. Bandeko to progresser ndeni ata pe biso mon petit peuple. Est-ce que remise et reprise pena eza dossier oyo Félix Sengeni pena to mboka mombe ebanda ko penser kana yango. Au moment où ba nini mbongo eza sur la table, to même ba projet oyo ko tombola mboka et ko tombola kita ya mboka te biso to penser na ba remise et reprise. Vraiment bandeko. Yango bandeko ba congolais de partout biso tolobi boye. Problème eza wana tope difficulté eza na coalition FCC cash / tope bar FCC UDPS eza na niveau nini? That is the question. Il faut to lier ba place problème eza ko wuta po toyeba ko résoudre ango. Tope ça ba proposition pour que na niveau ya FCC cash na ba konzinango ba ko trouver ba solution. Biso tozo répondre boy na question wana. Soki otali na FCC bango décision e utaka likolo. Donc on a sommé quoi? Décision utikuna et puis tout le monde oh azana c'est tout le monde. J'insiste, tout le monde na FCC va exécuter sans problème. Kasi na UDPS parce que vrai problème est ali FCC contre UDPS. Na UDPS ba décision et ou na base bino mo boyebi base. Or na coalition ba décision ezwama kawapi ezwama na likolo entre ba konzia kwa ya coalition. Tango ba décision ezwami na likolo kuna tango yokita eye na base oromona base et boy nango en majorité peuple congolais je pense que boza d'avis na makamna zoloba en majorité ba décision surtout ezomaka na ba kondi ya FCC cash base ya IDPS a rejeté ango en majorité na lobité que nyonso mais surtout tali ba na mikolo en majorité base a rejeté ba proposition ya oyo utakana kata coalition. Alors lokola problème ne eza na niveau wana. Et sengeli sikoyo
bakonzi ya FCC Cash bar FCC IDPS basala nini esengeli na bango bavanda base concerter pour un dialogue permanent et non balekaka na ba média pour na ko régler na ba compte. Ezo sopa bango, ezo sunga pe peuple ti. Ba dispute wana o bango bazo sala. Peuple pe moyen avancer, izate peuple a komi pe borné tout autour na ba dispute na bango wana. Je pense que les Congolais de partout boza d'avis na makambo na zoloba. Soki boza na pe na avis contraire, bokoki kotiela nga na commentaire et osala biso bien comme ça tokoya pe toko débattre elongo. Parce que na mboka na biso Congo toza na besoin mboka na biso ezala na sécurité. Toza na besoin population parce que na article 36 ya Mobeko Likunzi. Article 36 ya Mobeko Likunzi ezo yebisa et lobby était gouvernement esengeli etala bolamu ya peuple congolais. Et kotala bolamu ya peuple congolais ndenge nini. Esengeli te gouvernement et créer emploi et réhabiliter ba hôpitaux, ba école et créer ba usine pour na bolamu et puis et puis na nini to so to bakisi na article 1 ya Mobeko Likunzi o ezo talisa biso na makambo o etali état de droit. État de droit et lobby nini et lobby était zali ba respect à ba test. Ba respect à ba test c'est peso totali ezali était esengeli était l'état a mié ba pe ko futa ba fonctionnaire, ba magistrat, ba enseignant et consort a futa bango na salaire o ezali malamu. Mais bandeko soki totali l'état oromona l'état yemoko azo ya kozwa azo percevoir ba taxe en dollars. Mais biso toza ba congolais. Mais biso toza na monnaie locale ba benyango franc congolais. L'état yemoko ça la perception na ye na nini ba taxe na ye en dollars. Soka ye a pesio pesangai $200, $100, $10, $1. Or toza na monnaie na biso kombo nango franc congolais. Et c'est to bandana ko tombola pe franc congolais. Wana pe ba benyango état de droit ko tombola monnaie na biso. Ils appellent état de droit. Alors, bandeko, je pense que Bozali a vu nangai, tout se limité quand on a contre-santé, tout se limité quand on a remise et reprise. Donc, essengeli to kende liboso, essengeli to kende na ba projet a mine pote mboka na biso et kende liboso. Ngana bino to kutani na édition ezoya. Mais bobo sanate article 5 ya Mobeko Likunzi elobinini la souveraineté nationale appartient au peuple. Boum boum. Nabalae Zambia estere Yawe salanga nabalae nabala na pesa benfite na ngai ba invitation ya sonite. Oyo nzambe ya invitation maison given azali